Ba Eliezer bazali bato bauti na ngambu ya Rwanda. Ba yebi poison ya galu ondenge zalaka. Mutu ayane Eliezer ezali ndeko na biso Roger Lumbala. Auta kozwa bango ba koto kuna. Koto kuna poison basakana na ngote. Temoni bandeko na biso ya DCUK Sergent Mokreke se bakei koluka pouvoir na Rwanda na oyo babengi UK balobi ke Londres yango ezali bastion ya résistance mais comme bastion ya ba collabo ba très net ba Eliezer ba sali pe mascarade soi-disant bakangiye tala ba événement batu oh bakangi Eliezer boye na boye bo Eliezer azali agent ya majorité présidentielle azali collabo oyo ba infiltré na kati ya banini na bango une fois au moins ndenge molimo na nzambe sosolisaki ngai chapeau bana ba église de réveil particulièrement na ba père na biso ya ba église de réveil bishop général Albert Kakenza Mwanambo bino bato boyamba Eliezer na bandaku na bino na bisika na bino boke na nanu ko sala dépistage ya poison Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya moka. Vous êtes branchés sur www.bomokamboka.com dans votre tranche patriotique préférée, actualité obligée. Au courant de notre émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de faire un passage à revue de tout ce qui s'est passé, un rétrospectif de tout ce qui s'est passé tout au long de ces premiers trimestres de l'année 2018. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons voulu vraiment donner un thème par rapport à tout ce qui se sont passés dans notre mère patrie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les marches des catholiques, mort des patriotes, formation des plateformes soi-disant électorales, nouveau président de l'IDPS, les gens de UK à Rwanda, etc., etc. Il y aura aussi des divers. Et dans tout cela, nous terminons par une question et la suite. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui par rapport à tout ce qui se sont passés dans notre mère patrie. Voilà pourquoi il est très important pour que nous puissions vraiment nous articuler là-dessus par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Et comme vous savez, nous aimons toujours faire notre émission dans notre langue préférée, la langue lingala. Bandeko balandi nyonso o bamesana kolanda biso na ngunduka na biso ya www.bomokoyamboka.com tokomi na tango oyo ebongi na biso to meka mwa muke kosolola makambo oyo etali kita ya mboka na biso Congo ma oyo nyonso elekaki uta mwa tango moke oyo esimbaki mitema ya batu oyo batu balobaki yango toye na motuna tolobi tomoni bakatoliko batambolaki basalaki makelele na bango oyo biso tobengaki bana malongi marche salamaki ya bakatoliko batu mususu memaki biso voire même na système ya fléau biblique congolais azali vraiment religieux mais pratique ndezali moi pasi balobi ke di fléau na quelques marches oyo salamaki bango bazalaki ko sepela biso tomonaki yango non événement tomoni na marche oyo bakatoliko basalaki bandeko na biso congolais compatriotes na biso basilaki kobungisa milimo na bango makile tangi bakufi parmi tant d'autres tomoni Eric Bekolokolo un jeune oyo lobi akokaki kozala pe moto po akamba mboka na biso tomoni ndeko na biso Rossi Mukendi oyo batu nyonso na profil na bango bachaki Rossi Mukendi na mot d'ordre oyo ya zalaki nango philosophie ya Rossi Mukendi zalaki le peuple gagne toujours batu babimi mais lelo oyo silence radio
toyebi te makambo yango suki ndenge nini masolo oyo tokolobela na pokwa na lelo na mwa ntango moke oyo bodispose mpona kokotisa biso na bandako na bino na nzela ya masini tozali na ye moi wa yambo digital Patrick Momo oyo asimbi vraiment masolo na biso ngai molobeli na bino oyo bolandaka ntango nyonso Toma ya kolamukisa apôtre de réveil LG Peniel mon second oyo azali kokamba masolo na biso na pokwa ya lelo ndenge boyebi tokolekisa penza tango mingi te mbote na balandi nyonso oyo bazali connecté ba oyo bakotisi biso na bandako na bango ba oyo pe bapesi matoi po bakoka koyoka mwa muke oyo tozali na yango lelo tokoki kolekisa pe journée ya lelo te ezali mokolo monene mpo na biso babundi touti kobungisa mobundi moko vraiment na sengi na ba oyo nyonso baza kolanda biso na émission oyo to observer une minute de silence pona ko commémorer ko honorer mémoire ya mobundi mapinga mwana Zaire papa na biso ndeko na biso Joseph Fuku Wazabanga oyo auti ko tika biso lelo ezali mise en bière de lobi akokende na kopema na ye na suka une minute de silence pour la mémoire ya Joseph Fuku Wazabanga. Oui, tozongi lisusu toujours na masolo parce que wane zali ba oya biso tozali toujours na bitumba. Boyebi ke masolo o tozali tozana logique ya guerre. Na logique ya guerre ba oyo bazali kotika biso bazali ba oyo pe bazali ko abandonner bazali ba oyo pe bazako zwa ba flèche bazali biso pe ba oyo jusque là tozana nous toujours na front yango wana tolobi awe zaka ka logique de guerre toye kotala lisusu ndenge masolo na biso tokoloba libotozo pesa juste kaka moi mama ya likambo ya masolo na biso ba mabundu ya ba plateforme et botami ebele soi-disant électoral oyo touti komona eza kosalama na mboka na biso toyebi te bapolitiki congolais toyebi te vraiment lokoso ya mbongo biloko nyonso oyo esalami ememi mboka na biso na place nini nde esika oyo totelemi na pokwa na lelo mpo toya kobeta mpe mwa mbela mingi mpe batelemelaki biso tomoni baaventurier ya ndenge na ndenge oyo bakangi basali mascarade na bango tomoni élection à nouveau président IDPS monsieur Félix Tshilombo tomoni bandeko na biso ya DCU ke sergent Mokrekese bakei koluka pouvoir na Rwanda na oyo babengi UK balobi ke Londres yango ezali bastion ya résistance mais komi bastion ya bakolabo tokosolola masolo wana lelo ezali lelo makala eko putulu eko mata makala eko tikala na se opesi mbwa boyi balobi na Swahili leo njo leo tobandi kopasola poke malembe par rapport ya masolo oyo elekaki na mboka na biso toyeba yango ke batu nyonso bakomaki agité bamarcha bakatoliko bana malongi mosengo boye na boye pour une fois au moins ndenge molimo na nzambe sosolisaki ngai chapeau bana ba église de réveil particulièrement na ba père na biso ya ba église de réveil bishop général Albert Kakenza mwana mbo na ndenge molimo na nzambe sosolisaki bango pour la toute première fois au moins babo ya kokota na je oyo ya ba vampire ya ba occulte parce que lelo oyo batu mingi babetelaki biso bembelaki bino ba église de réveil tosalaki makelele tosalaki pe ba émission tokomaki pe ba article pona koloba ete église de réveil ezali poudre ya perle pepinte batu nyonso bakomaki a église catholique maison mère boye na boye mais babosani po toza na makambo ebele
oyo tokomeka mwa moke tozosala passage à revue awa tosimbi nano marche ya baeglise catholique oyo ekambamaki na traître national l'aspirant retraité cardinal Laurent Mosengo Passigna. Abomisi bana ya batu, abomisi ba congolais, akangisi ba prêtre, tomoni makile tangi, résultat zalaki bakutani, bapesi bango mbongo ndenge tolobaki ke un traître trahira toujours. Lelo oyo bino oyo bofingaki biso ba église de réveil. Bino oyo botelemelaki biso ba église de réveil. Est-ce que pour landi pendant temps oyo tofandaki mwa muke totala nanu événement ya makambo yango ndenge ezokende mais silence radio batu balobelaka yango lisusu te tokoti na distraction ya baélection tokoti na distraction ya baplateforme soi-disant électorale oyo eza kobotama tomoni bacandidat présidentiable oyo bango moko basotoproclame tomoni makambo ya ndenge na ndenge oyo tozomona mais réalité oyo batu basengeli bambongo ye wana Rossi Mukendi ye wana ti lelo soki bakunda ye toyebi te alors toyebi te tomonaka mpe pression ata moko te na ngambo ya barécupérateur politique oyo tomonaki babandaki kosala festival to carnaval ya récupération politique na famille ya Rossi Mukendi pona kokende kuna pona MATV politique congolais ce sont des bandes ya corrompus yango moni nazalaka fidèle na philosophie na ngai ho nalobaka rupture totale avec l'élite RD congolaise actuelle. Toute tendance confondue sans exception aucune. Batu nyonso bomonaki nani yango akoki lelo bibembe ya ba congolais totangi Rossi totangi ba Eric Bekolo totangi bato ebele oyo bakufi tala nombre ya bato bakufaki tobandaki ko répertorier yango ko comptabiliser ba mort oyo bandaki ko kufa na ba marche oyo ya bana malongi biso ba insoumis bato oyo to monaka mwa musika oyo to memanaka na n'importe quel vent ya doctrine te tolobaki yango ke bokeba na masolo ya bana ya malongi tosalaki mwa ba émission ebele mpona kotalisa bato ke Mosengo l'aspirant retraité, le traître national, le cardinal de Kinshasa ou du Congo, le Mosengo Passigna, Laurent, archevêque, il y a Kinshasa pour le moment, mais il y a déjà aspirant retraité, pour Bassi Bacheli est déjà adjoint à voilà, Moutouana Zali Moutoua Kolandate, a Bébi Selabiso conférence nationale, à Salaba Makambu Yandenge Nandenge, tango tolobaki ke muto azali traître abalandaka yete batu baboyaki koyoka biso Mosengo intelligent bamisusu babandi kosala biso comparaison na Mosengo bino bokokali na Mosengo c'est un homme intelligent boye na boye tala intelligence oyo jusque là na Congo tozana batamayele tozana batu o bazana ba diplôme mais jusque là intelligence ya élite congolaise et même nous peuple congolais na place moko boete c'est-à-dire ba intelligence mususu za nango ya papier ya kotanga ya que mémoriser ba livre ya kozana ba diplôme mais ce n'est pas ça oyo peuple congolais azali kozela lelo oyo bokolobela biso nini po bato mayele ba constitutionnaliste neti ba Bochab ba professeur Vundwa Etepemako ba professeur Njoli oyo ya MLC baza incapable soki natangi kaka moi quelque ba intellectuel wana bazali incapable ya kotangela biso kaka ba statut oyo constitution comment ti lelo oyo bazali toujours embrouiller peuple congolais ba français a milai de Congo eza nango besoin te Lumumba azalaki na ba français a milai te mais bazalaki bato ba marquaki époque pe histoire Mobutu azalaki pe na ba français a milai te mais il a marqué son époque et son histoire na mboka na biso Congo malgré na suka ayaki ko bebisa
toza na besoin ya bapo oyo mpe aza kopamba biso na par défi lelo aza mpe moto atanga na ye bafrançais milai te mais tala ndenge azali kosakana na baintellectuel congolais tala ndenge azali kosakana na bango azali kobeta bango koutilize bango koboma bango kobinisa bango bomonaki Mova Sakani Henri moto na mayele ya kibolole mayele ya kibonyama mayele ya kibontaba mayele oyo ekoki kosala eloko moko te mpona mboka na biso Congo mayele ya badiplôme c'est pas ça mayele oyo biso toza nango mboka na biso ekoki kotambola mpe na bato oyo baza na bolingo ya mboka naza na diplôme te mpo lelo oyo mpe bato mingi oyo mpe bazokamba mpe mokili nakoki kopesa exemple par exemple ya camarade na ngai mon ami le président américain Donald J. Trump azali mutu te ko aza na badiplôme moko ya makasi mais a réussir quand même aye na philosophie na ye mec Amérique Grittengen. Pourquoi lelo oyo alobi ke ye a gagné mbongo na ye? Pourquoi? Parce qu'il a gagné en côté de pona bamayele, pona diplôme bolingo azalaki nango, achi sérieux na ye, achi concentration, savoir faire na ye. Na mboka na biso tozali na ba diplômé, tozali na ba licencié, tozali na ba docteur, tozali na ba professeur ya université, batu ya mayele me awa école se beba na landa professeur moko université azolobake. La plupart ya ba élèves nyonso ba étudiants nyonso oyo atangisi sur 100% ezalaka na 10% peut-être oyo bakomaka français moi kitoko le reste komona toujours vache espagnol mais boyebisa biso niveau d'étude nini yango oyo biso tokotutela tolo bomona lelo oyo régime ya occupation botala badiplôme bango nyonso bamatata ponyo docteur boye na boye oyo président assemblée nationale Obeminaku boye na boye ba Francis Talomo ba mim ba tutu bazo sala ba classe bazo bimana ba docteur ba la télévision ba trapèze mais nyonso wana ba collection de grades académiques ya mayuya ya moniato sir moniato tolanda batu wana tolanda bango te lelo tozolobela nanu ba marche ya l'église catholique bino oyo bobandaki kotuka biso bino oyo botelemelaki biso mais lelo bokangi lisusu minoko na bino mpona nini batu nyonso comme ma fille la mwana malamu Henrique Yeta lobaka batu nyonso balali lelo pongi ya ba bébé rien ne bouge apparemment tout le monde en mode pongi ya ba bébé donc na RDC la suite logique ya l'événement existe à rater bon même biso na loyenge ba marche bobandi na kobeta ba manzanza bobomisi milimo ba congolais botangisi makila ba congolais tango tolobaki ke bino boza ba vampire église catholique ezali église oyo efandi likolo ya occultisme papa azali mokonzi ya ba occulte na kati ya monde mosengo ye wana aza na Kinshasa ba mascarade il faut ozala kaka mutu ya bapongi ya babebe mpo bakondima ba mascarade nyonso oyo église catholique oyo bino botombolaki yango lobi neti na litaka batangisi makila ya bapeuple congolais pour rien basakani juste bango bablobaka yango ntango barécupere masolo ya Kodjo balobi ke non Kodjo azali mopaya koki kouta mosika te alekela bango comme Kodjo bayebaki ke masolo wana ezali masolo ya mbongo masolo ya likonda masolo ya nzimbu bango baprofite na masolo wana mbala moko mpo bakoka komema kosala quelque chose alors à partir ya masolo wana bango bakutani bakei epai ya mwana ndeke basololi bafandisi makambo ya likonda ezalaki baintérêt na bango ni baintérêt ya peuple congolais ni ya Congo église catholique ntango aza kosala bamédiation na ye aza kosala biloko nyonso oyo babimiseli biso ono les accords ya Saint-Sylvestre de triste mémoire ezalaki baaccord mpo na bango lelo oyo batunaki lobi olenga nkoi balobi me ndenge nini obandaki kotya makelele ntango ozalaki opposant mais lelo oyo depuis okoti deja bapesi yo oki bokonzi ya 500 oza koloba lisusu eloko te azongiseli bato wana alobi no na kitire na biso soki moto aza na biloko na monoko
alobakate. C'est-à-dire, basi basimbisi moi soupe ya matembele, basimbisi moi bifteki na munoko, bapecheli moi ntuka na mbebu, bacheli moi ngabuka moi mosombo, neti yaza kolia bia kotos, neti yaza kolia malewa, moya loba, ezate po na culture na biso ya babantu oyo nga na boya, soki ozali kolia ozana biloko na monoko, par respect, okoki kolobate, botala, bakonzi oyo biso lobi to bandaki kolanda bazako bima kosala ba déclaration Kabila mbalo akokutana na biso to kosala boye na boye baye basangani na likopa ya ba traître église catholique bandoki numéro 00 ba vampire oyo ba fonctionner na makila ba lembongo nete zalaki likambo ya mbongo tango bati makelele balemba mbongo bomoni lelo oyo silence radio mutu nyonso na mode pongi ya babebe mutu akolobela yango lisusu azali te bino bato bobandaki kosenga bambongo au nom de batu oyo baza batu azobunda batu boye na boye batu basali bapel de fond neti na filme bandeko na ngai bakongolais basentimentaliste bakongolais baémotif babimisi bambongo tobima nanu na baémotion tobima nanu na basentiment ezanga mutu na makolo ifo tomonaka musika bamarshe d'église catholique ememi biso wapi. Est-ce que Hippolyte Kanamba Longwe? Est-ce que le régime wana changé? Est-ce que l'on peut changer na kin? Raïs ou babengaka Hippolyte Kanamba ba légitimer pouvoir na ye a nommé bango sakani na bango a sakani na bango net ba betaka jeu de Damien azalaki dame azako marcher ndenge mutema na elingi bantu wana nyonso opposition majorité rassemblement batu wana nyonso batu na ye akotisi bango partout à distraire échiquier tala peuple congolais tala. Il faut to bimato kabwana na batu nyonso oyo. Lelo oyo balongwe na marche ya ba katoliko. Oyo memi biso nulle part. Lelo oyo bibembe bikufi. Ti lelo to moni ata ba politicien mon côté ou ba tendance mon côté. Wapi ba opposant ya kwanga na makayabu, ba opposant ya mabumu, ba opposant le ventre d'abord. Et non le peuple d'abord, ba mabumu na bango tala ndenge ba vimbi, ba mabumu munene, ba mabundi, tout ça parce que mbongo, lokoso, corruption, ba sakani na bango, mbongo etamboli, ba billet vert, ba tunyo so wana lelo, distraction, mutu na mutu atangi mukuwa na ye, ndenge kolabo ya zaka bandayi kolobake bino bokanisi ngai na kobongisela bino Congo shit libre asima mutu na mutu abendi mukuwa na ye awa tala ba politicien obino bozolanda baza bato babetaki shit libre asima bazoya pe na diaspora awa kosala ba ora avec ba journaliste na bango ya Bukanga Lonzo ba traître neti ba Eliezer basali pe mascarade soi-disant bakangie tala ba événement batu oh bakangie Eliezer boye na boye bo Eliezer azali agent ya majorité présidentielle azali kolabo oyo ba infiltré na kati banini na bango aye awa na diaspora avec une mission pour na ko empoisonner batu nyonso batu ebele oyo basalaki ba erreur basala route ensemble avec Eliezer bazana ba arsenic na kati ya banzoto na bango bino bato eboyamba Eliezer na bandaku na bino na bisika na bino bokende nanu kosala dépistage ya poison mingi babandi kosalisa bakomi komona to ya arsenic ateza muke arsenic eza poison oyo basakanaka nango te ba oyo bayamba ye na mboka oyo na Europe ya liboso bakufa ba Eliezer bazali bato bauti na ngambu ya Rwanda bayebi poison ya galu ndenge ezalaka mutu ayane Eliezer ezali ndeko na biso Roger Lumbala auta kozwa bango bakoto kuna poison basakanaka nango te koto kuna force na bango ezali galu poison Eliezer azali mutu ya kokangama na ye te Eliezer azali mutu na bango ba infiltré ye awa neti ke ye mwana kolo lupango yose mona mwana kolo lupango abeta tolo ye mwana kolo lupango
te c'est que tu comprendre nanu te kolo lupango akoki kobeta beta tolo te ou mutu aza na mbongo abeta tolo ke non aza na mbongo te bosi bomona Bill Gates azo beta tolo ke nga naza na mbongo naza l'homme le plus riche ya monde non tokotala ya aza simple mais mbongo na ye nde ezoloba ba Eliezer baza koyela ba faible d'esprit mpona kosakana d'esprit ya bakongolais surtout bino bamama batu oyo bokendaka kaka kiyendiki ngulungulu boza komemama botala situation ndenge ekomi situation ndenge ekomeli biso lelo tala batu oyo bobetelaki maboko lobi bango wana baza kosenrichir tolobaki mabumu d'abord basombi bandaku baza kotonga bakwenda vutuka Kisasa mikili Brazzaville me botuna ngai bajournaliste yango bafutaka bango combien place wana bokomona batu wana baza toujours kotambola bokomona ke Kisasa mende tango alobi batu babude mende mais comment babude mende parce que okomona na Kisasa ba journaliste mususu bazana bapesi bango ba réseau bakati bango mais bokomona kaka traître ya Eliezer yende mutu aza kobimisa ezali système ya média toza na guerre médiatique tozali pe na guerre ya infiltration il faut boyeba yango ke média ndenge tambolaka guerre oyo toza nango ezali nanu guerre moko médiatique guerre psychologique nde guerre militaire ezoya na dernière position mais peuple congolais biso totikali kaka na badistraction ya kofula batu totikali kaka na basentiment ntango tolobaki ke ndeko wana azali kolabo bondimaki yango te nani abimisaki Eliezer batu oyo babimisaki Eliezer c'est le même batu oyo babimisi safu nabengaka ye safu ya fruit aye awa kofinga biso na poto kofinga bacompatriote na biso babundi ya mboka awa na niveau ya diaspora soi-disant aumeli tasali bagrimace na ye azongi na kini bango wana baza kotambola tango basimbi ye bomonaki batu na bango bake babimisi lelo oyo pongi ya babebe mode pongi ya babebe Jean-Marie Kasanda azali mokonzi ya muto aza otravailler na presse ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Molière TV Mbapa Nembalemba azali mutu ya PPRD yekuta bombaka na yete batu wana nde baza kobimisa bango bayepe bafandi bakangi ba photo papa balobi na lopoto dites-moi celui qui te hante je te dirai ce que tu es mais botala batu oyo Eliezer akangamaka na bango même Bible otote ya kelobi ke les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ye atambolaka na bango asalaka toujours ba featuring na bango bazabomonaki bango na ba papi tamba basala ba featuring na Molière TV baboye na boye batu ya ndenge wana nde boza kobetela bango maboko awa pe lelo oyo soki azalaki vrai tala ndenge batiki afandi bilobela na monoko peuple congolais tofungola miso tolobi yango ke mutu wana babengi ye kombo Eliezer tambwe po tous les Rwandais bainfiltre nyonso bayaka toujours na kombo soit ya bakasayen ou ya bakatange parce que côté wana nde ezali bavideo totambwisa yango obeja infiltraka déjà touti na mboka na biso avant indépendance. Les travailleurs du Katanga sont en partie recrutés au loin, notamment au Rwanda-Urundi, d'où ils sont emmenés par avion. Avant de s'embarquer, ils ont reçu dans des chantiers d'apprentissage un début de formation professionnelle. Curieux et un peu émus, les voici descendant avec leur famille sur l'aérodrome d'Elisabethville. En 1925, cette proportion était de 18 femmes pour 100 hommes. Actuellement, 80% des travailleurs sont mariés. Infiltra mingi bakote wana ya Katanga yango monaka baza toujours na kombo soit bakasayen ou bakatange la plupart ya batuti mingi lelo oyo oyoka bakatange bazalaki na Kasapar batanga na université ya Lubumbashi boye na boye batu wana bazali ba infiltré ba préparaka bango depuis Mwisengimana moma oyo azalaki dirkab ya maréchal défunt pendant 10 ans, na 32 ans un régime sans partage, il y a dictature oyo maréchal défunt akambaka mboka na biso lelo
tokozala penza mwa molai mingi te me toza koniata penza mwa bisika oyo ezosala pasi mpo tofungola peuple na biso toleki wana totiki makambo ya bakolabo babibembe oyo ekufi tomoni na biso eloko moko ya malonga te tomoni na biso mutu moko oyo aye kosala quelque chose moko te par rapport ya masolo nyonso oyo eza kosala mabe tomoni na biso mutu moko te oyo lelo oyo eloko moko échanger na Congo o balider nyonso oyo bobetelaki bamaboko awa batu nyonso barécupérateur politique nyonso récupération politicienne nyonso oyo esalamaki na bareseau sociaux wapi bango mutu nyonso na mode pongi ya babebe silence radio mutu po azolobela yango azali te bibembe oyo ekufi mutu azolobela yango azali te batu moko bamati na kreno te tomoni sikoyo nde ekomi masolo ya baplateforme ya soi-disant électoral yango nde ekomi bamasolo baplateforme oyo basali boye basangani boye MLC INC IDPS Familia Day El Limité ya bachilombo basangani tomoni baplateforme boye tomoni Soriano akei na Afrique du Sud amemi baventurier batraître neti bakolabo ya Eliezer basafu baparterre mais baréalité oyo elekaka en Afrique du Sud bango babimisa te compatriote Pascal Bakole vraiment chapeau bana mosala kitoko oyo bando osalaki obimisi bango na poisa orevese bango mbala moko ke bazali bakolabo soi-disant bajournaliste ya Bukangalonzo oyo balobaka vérité te baza kocouvrir baza na besoin ya mabumu na bango bazosalela bamabumu na bango baza bajournaliste ya le ventre d'abord ekiri moko na bapoliticien ya le ventre d'abord na la famille d'abord et non le peuple d'abord et peuple congolais tolobelaka bango rien na miso na bango tolobaka mena munoko kaka et on parle au nom du peuple boye na bo nani yango albino bolobelaka au nom du peuple nini obino bolobelaka ya mabumu na bino wapi bango bafayulu bato pamba bakidianfuka bato moko baliaka toujours na se babandi torito tala peuple congolais tokota na philosophie ya rupture totale avec cette élite RD congolaise médiocre, toute tendance confondue sans exception aucune. Il faut divorcer à la net. Na batunion so oyo, ce qui tolingi vraiment tokoka ko affronter. Tolobaki yango ke tozali na deux actions. Première action o tozana yango ezali action pour toi affronter. Toi affronter ennemi na biso, il faut tokende na deux actions différentes. Première action oyo koki osala mezali il faut tokoma nanu tobeta na nanu biso na biso ba congolais. Merci beaucoup vraiment. Tana biso et que sili vraiment ne tolobaki que l'autre tozana mulai mingite régie et pesi biso moi 10 minutes pour tolukape moyen ya ko conclure. Merci beaucoup régie technique na moi minute muke obo pesa gibiso tolingi tolobela moi muke ba plateforme oyebimi tomoni ba plateforme ya kwangana makayabu tomoni ba plateforme ya Bukangalonzo tomoni ba plateforme ya Kingakati tomoni ba plateforme ya ndenge na ndenge oyebotami pona ko distraire kwa mise galerie kwa endormir peuple congolais pona ko sakana na ba faible esprit ya ba congolais lelo oyo makambo nyonso elala silence radio toye komona eloko ezalaki nango prévisible oyo yebanaki mascarade ya congrès ya IDPS parti wana Familia Day elle ya limité basalaka congrès kaka larat basalaka congrès moko fantaisiste et beaucoup remarqué que na ba invité na bango les parterres des invités nde o basalaka mais monoko kaka parti la fille aînée de l'opposition ceux qui 36 ans 37 ans ceux qui 39 ans ceux qui 40e année yango baza kolanda parti mobimba et ça la congrès digne de se noter toujours parti à Toiboyi il y a désordre coquille vide lelo oyo comme ezali bord na bango ya famille IDPS Familia Day banto yango tolobi ke tozako vivre wengelisation ya IDPS
tomonaki yango maloba na biso lelo tozwepesi biso lelo avenir epesi biso raison tolobaki ke tokovivre wengelisation ya IDPS tomoni yango IDPS Chibala IDPS du peuple ya Valentin Mubake IDPS Familia Day elle ya limité oyo Tshilombo lelo abimi président Loseke azali président IDPS Kibasa IDPS pe ya diaspora ya ba cofondateur oyo ba telemela Familia Day na niveau que parti ezali ya famille te po ezali na ba père oyo ba banda parti wana ba fondateur ba cofondateur ya parti wana bazali mutu moko boye te individu moko boye ya Tshisekedi abimasa kapare na parti ekomaneti Familia Day tala lelo niveau automoni mais Tshilombo aventurier mutu moko azali na CV Mobulu bino moko bomonaki CV oyo donc Tshilombo na Kanambe baza ba aventurier bango mibale parce que biloko nyonso ba présentant na média ezali faux et archi faux ba tcheli biso ba bêtise fait donc tomoni ate loko moko te biographie ba CV moko donc à la hâte na yebite franchement bozo so ba congolais ba bololé ba zoba na bino soki ndenge nini po bomema batu okomona ba biloko mosusu ba dwalo bango faux débat mais comment bolingi mboka wana quand même etambola soki critère ezate critère ya kozala mokonzi na parti ezate parti ezana débat te boko remarquer parti moko tribaliste parti moko régionaliste ba candidat nyonso batu ya province moko mais tant tolobi ke parti wana ezali elle Familia Day mais tant boza bino nyonso province moko eza déjà famille parti fo ezala national neti ba parti obiso toza nango baluba baza bangala baza bakongo baza bandeko na biso ya Grand Kivu bazali bakatange bazali donc bampangi na munu ya BDD bazali donc mutu tu azali na kati ya parti wana mutu tu congolais nyonso azali na kati ya parti wana et tozo travailler na système wana ya quota régional. Donc c'est comme ça, parti eza national. Et ça a que non, parti moko tribal, parti moko régional, ou clanique, ou familial, non. Neti tozo mona, elle oyo, ya président IDPS, minute nabiso, eza koftala. Tolobaki yango ke, bandeko oyo ya DCUK, sergent Mokrekese. Nasi na beta bandeko wana na radio tang bazalaka na groupe na bango moko ya barnaqueur o babengaka yango DCUK. Na lobaka yango ke bandeko wana sont des aventuriers. Bandeko wana bazali ba miyibi baza barnaqueurs sont des corrompus. Lobi babeta ki non DCUK UK bastion ya résistance. Mais lelo o yuke bozo mona batutu ya majorité bazo kota na bango na yuke ndenge bazo kota bazako bima bino moko bozako mona yuke ekomi bastion ya bakolabo yuke komi bastion o bazako tchela batu ba poison yuke komi bastion o bakolabo bazui règne po mbango etamboli eza pasi parce que so bozo bunda likambo kongo na ndinga solo jamais yo kofando za na bomo ya bien et pas Kagame osimba te parce que y a un monsieur na komba Laurent Désiré Kabila azalaka kuna mais ya cause un souci à Congo patriotisme et le gars problème sérieux akufa to limite to perdre bande kwana na moi muke basala ki bazela Congo za mala mais bazala presse et puis tala ke tangu yé akei bango bakei Rwanda Kagame était dehors du pays bakutena James Kabarebe. Nous sommes formés. Écoutez, James Kabarebe. Kagame était dehors. Mais mon crédit a dit quoi? Que soi-disant, Kagame, on ne fait pas les combats sur une base de mensonges. Le Kouta na combat petit ça m'a casse. Même chose que mettre cela, il y a Kagame à faut mettre en solo. Notre peuple souffre. Donc ton limité batuba kana ba aventure pour na soi-disant à on de la mboka ba parti politique na bango eza subventionné na ba Rwandais wana pour na koumba ba Congolais pour na kosa ba Congolais mubaka ba ni ba sai combien d'années
2 ans. Est-ce que le peuple congolais est bas? Rwanda, oh, il y a outil qui Rwanda, ils ont que non, on a un Congo, il y a un Congo, il y a Zali Nani. Nani a mandaté. Solo, moni problème ezanini. Ezali tribimo ya baluba, bazwana ba désordre na kati ya résistance. Yango fo beta, mbela fo koluba mo vérité parce que surtout landi bien. Makambo ba mokere se bazo sala. Et ça la marawa, et ça la marate. Et ça on dirait bazo lugla biso ba problème. Parce que to kutena bango ni banzela, bazo ba sanguma na bango comprendre. Pour pas commencer makambo ya résistance o bango senete ba sala. Tout le monde bien, bato kunda ndeko na bango Albert Mukendi na bango moka bandeko basolo ba ke mutalie vubu o bato ba vubu vubu apeke atilage poison wana bango car le même vubu ngo bango ke na Rwanda et l'autre il s'appelle congolais qui toke bana tribu mo ya baluba bazana ba poison ba poche vérité et arrêter pour écarisser moto otolo beza vérité ngo eza que Mokrekese a Congolais. Mokrekese a koisu koyokisa Congo solité ya kokende place na muto azo saboter ba Congolais ya kende su koluka pouvoir et pas Congo et pas muto wana. Wana eza kokitisa komba na biso et puis ko humilier mboka na biso parce que oyebi makambo ezo kende lelo toyebisa bato parce que ce tozo lo ba boye bato ba monde to lo ba politique to so la moi politique muke bato ba comprendre. Lelo Kagame selon ba Mokrekese il faut que solola na Kagame parce que Kagame azali mokondi ya Union africaine. Si Kagame azali mokondi na Union africaine, hein? Baki ba sololi na ye. Le kola azali mokondi, en cela je pense il en est. Alobi non. Na sika oyo problème ezali. Le kola guerre eza koto yo, il faut y amema unité ou bien base moko militaire oyo ko ya ifanda la Congo pour echa kimia. Nde omoni oba américain lelo basali na mboka oyo na Syrie pour na balo ba protéger ba Kurdes mais en même temps ba occuper déjà mboka place wa bazo déranger Syrie siko na ndela ba Mokrekese so Kagame a utilisé même idée même stratégie à côté ça ninga loba ki ba opération mixte conjointe ne banda ko loba na kati ya Congo e boma ba kunda bato ba kota ba nemulenge a profiter na nzela na bango. À côté de ce qui base militaire, mon akati wana oyo ezo permettre su bomba pérenniser des ordres bien quand on a kati Congo. La ministre on est aux faute à Rwanda to faute à Congolais. Lobi bokoye la biso lisusu makelele ona Mokrekese ba komi ko kende ko luka pouvoir tina Rwanda. Mais ceux qui palestiniens a komi ko kende ko luka pouvoir na Israël ngana mona batu ya Fatah place ya Hamas place bakenda na nini pona ko luka pouvoir te. Donc, comme il y a un moment où il faut comprendre pour émission na biso kalate il faut esuka awa peuple congolais fungola miso to yaki le lokaka pona kotalisa peuple congolais ke nyonso oyo engengaka ezali paunité oyo nyonso engengaka eza paunité eza pe wolote totika kolanda batu na mipepe nyonso eza kobima onode biso wana kiyendiki toza kolanda peuple congolais tofungola miso lelo tolobaki mwa moke po ezali actualité obligé oyo ezalaki vraiment récapitulatif ya mwa masolo oyo elekaki tokobongisela bino bamasolo oyo tokokota encore na profondeur lelo oyo mokili epesi biso raison wapi Mosengo aspirant retraité traître national cardinal bachilombo wapi bango babimaki makelele wapi bafayulu bavantire nyonso wapi bato nyonso bachaki makelele baplateforme église catholique bamarche nyonso me bomonaki lelo oyo tala pasteur ekofo neti azali na parapluie te ye wana komi na exil lisusu na libota na ye mobimba ba église de réveil une fois encore chapeau bo fungola miso po biso toza ya kolamuka tozali ba église ya sommeil te tolala te ba catholique to mutu moko ya mema bino na ba mouvement te que non bobimisa bato bopesa mot d'ordre oyo eza clair te pendant que bango baza kolia bali konda na bango tokomi awa na suka vraiment na masolo na biso actualité obligée na engunduka na biso tozalaki na wayambo digital Patrick Momo na masolo na bino bozalaki na yemei oyo bomesana na ye l'apôtre de réveil LG Peniel to
ntoma ya kolamukisa la mon second oyo amemela kabino na solo ya actualité obligée na son de cloche mosusu na philosophie ya rupture totale avec l'élite RD congolaise actuelle, toutes tendances confondues sans exception aucune. Tokomina suka to souhaite bino ba bon week-end bisika nyonso bozali et boto na bandeko nyonso o balanda ki biso na moi live ya moke na tranche auto bongisa ki pona bino na actualité obligée neto kutani na bino mbala sima bozala toujours connecté na site na biso ya www.bomokwamboka.com bon restez toujours connecté toujours na site na bino bo sepelaka nango mingi www.bomokwamboka.com. Au revoir Kamala Male, tokutani na mbala sima, kolo apambola mboka na biso Congo, pe aleka ko pambola ba Congolais. Ciao, malobo mboka yo régie. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de Mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka.